Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons. Nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Ambenanga ina pesa yoninge, zambenanga ina pesa yoni, wenanga ina pesa yoninge, zambenanga ina pesa yoni, ronanga ina pesa yoninge, zambenanga ina pesa yoni, wenanga ina pesa yoninge, ya wenanga ina pesa, na pesi yo motema nanga, benanga ina pesa yoni, wenanga ina pesa yoninge, ya wenanga ina pesa yoni, ronanga ina pesa yoninge, ya wenanga ina pesa yoni, ronanga ina pesa yoni, ya wenanga ina pesa yoni, wenanga ina pesa yoni, ya wenanga ina pesa yoni, wenanga ina pesa yoni, ya wenanga ina pesa, na pesi yo ba pasi nanga, ya wenanga ina pesa yoni, ronanga ina pesa yoni, ya wenanga ina pesa yoni, ronanga ina pesa yoni, ya wenanga ina pesa yoni, wenanga ina pesa yoni, ya wenanga ina pesa yoni. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, oh, il m'a béni, oh. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, alléluia, alléluia. Oh, les rois des rois, oh, les rois des rois, les rois des rois, oh, les rois des rois, les rois des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, alléluia. Oh Jésus le roi des rois, oh alléluia, oh Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh Jésus elle est tout puissant, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus est le bon berger, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'exalter, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'adorer, alléluia,
Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'acclamer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Seigneur ce soir, acclamons-le. Il est vivant. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia, bénissons son nom, le Dieu qui nous a protégés. Alléluia, alléluia, il nous a donné ce moment favorable. Peut-être tout le monde a mukolo oyalelo, peut-être tout le monde a mbula oyasika. Kombonaye ekumama, kombonaye esanjula mamo santu nzambe abomo nanga. Soki yote na sina koma mikuwa bandakala. Mena bolingo na yo nazana bomo na bolingo na yo papa na ye Seigneur nazali na viti mukolo alelo ebele na kotami na bango kutu libu moko bazaka sus na bomo ite ebele na tanga na bango bazaka sus sont invité ebele na kola na bango bazaka sus na bomo ite. Alléluia. Et dans le bas botanga bazali sus na bomo ite. Papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nekobondela, sois reconnaissant envers ce Dieu qui nous a protégés. Tango yo zalina baboti na yonyo so mbale, me bamsusu. Bakoli kutu bae kutu baboti te bamona bangote bamsusu. Hazana mwana muke 6 ans, 9 ans. Alléluia, boti bakenda, yango kumisan zambe. Alléluia, me sens na lola. Na commission pour na banana na commission pour na famille nanga, na commission pour na mbula oyasika. Que ton nom soit loué. Merci pour na kobatele obatelinga. Seigneur mbula oyeleki, commission na susumbula sika. Encore une fois Seigneur, mbula o na maboko na yo, batela lolengo bateli ngai mbula oyeleki, batela ngai susu, batela pe susu communauté oyo nzambe tata, kombo na yo ekumama. Tombo na yo et sanjulama papa, gloire na yo et monisama, que ton règne vienne Seigneur na année 2024. Alléluia, yonde o règne papa, yonde o mimonisa zombe tata, gloire na yo et c'est manifesté parce que tu es Dieu. Alléluia, papa koti kabisote. Alléluia, zombe tata, me sentu zombe na boma, on va te malamu, zombe na boma na kombo na yo. Alléluia, ekumama. Alléluia, obatela susumbula oyo nzambe tata. Obatela biso nzambe na bikamwa. Nzambe na nguya nyonso. Soki na yo te, na nani mosusu nzambe oyo. Alléluia, obatela malamu. Batela susu biso na mbula oyo, que ton règne vienne. Papa mbula oyo kaka volonté na yo esalema. Volonté ya kanje esalema te, kaka volonté na yo nzambe tata. Élément mosantu na lola. Élément nzambe na bomba. Élément zambé n'enguia nyonso. Faut que paye na yote Seigneur. Et paye à nani mususu. Oh tu kangaite papa. Oh Seigneur notre Dieu. Na tradition Seigneur ministère. Oh la tradition communauté. Oh peuple na yona. Batte la vie son zambé. Et Seigneur yonde au règne que seule ta volonté est salement. Nambula oh volonté à kanje salement te. Kaka volonté na yo Seigneur. Kaka volonté na yo. Papa bundela biso bitumba 2024. Sembola loboko na yo Seigneur, que ta main soit élevée, combat tous ceux qui vont nous combattre cette année, au nom puissant de Jésus, combat le Seigneur, alléluia, baby sami sala nyonso ya monde ya ténèbres, va programme nyonso bien-aimé dans le Seigneur, toujours baby sa o nyonso monde ya ténèbres, c'est bon ici contre bon na biso, contre ma finance, contre banana biso, contre ma famille, toujours baby sa nyonso ya Satan, il est écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Baby Sami Salagnon, serment des ténèbres, Yamboula, au nom de Jésus. Et Mukanu à Satan, la Eko Kisama, Atamu Kete, Misala na Enyonso, Nabandaku Nabiso, Naban santé Nabiso, Naba finance Nabiso, Naba fongi Nabiso, to baby Signonso, Bajanda na Enyonso, to détruire Yango. Le Seigneur nous a déjà donné le pouvoir. Allez, tout se prendre en charge et bien mettre dans le Seigneur, activer mode combat spirituel. Alléluia. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia, dévorer yote. Qu'on a dévoré banana yote. Baby Sami Salada contre banana yote.
ebisa misala na nyonso contre alléluia contre vie na yo au nom puissant contre libala na yo contre nyonso monde ya ténèbre tie liboso tobebisi yango nyonso au nom puissant de Jésus œuvre nyonso ya mongula tobebisi yango tobeleli molimo santo akamba biso cher Saint-Esprit exerce nos mains au combat nos doigts à la bataille telebisa biso na kombo na Yesu molimo santo na nzambe alléluia papa telebisanga na prière telebisanga na kokamba peuple na yo telebisa peuple oyo nzambe tata bazala malemba te bazala ya kolala te lamusa biso molimo santo na nzambe alléluia que ton feu brûle en nous Seigneur alléluia Seigneur tozala en feu pour toi et ministère tozala na moto pona yo au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, toujours tous les longas, en 2024, autour de la balongue, alléluia, il est écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. En les longas, nyonso monde ya ténèbre et bosonanga au nom de Jésus elonga banana elonga nanga elonga da nyonso na kosala et l'échec za nesikate malade za nesikate kufa za nesikate tous les longa ikolo ya Satan ikolo ba démon nyonso ikolo ya puissance nyonso ya ténèbre à tous les longa au nom puissant de Jésus tous les longa na kombo na Yesu Kristo alléluia. 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 Totiki le reste ya programme na biso na boko na nzambe et kolo azali sus na biso na poko alelo. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, pourquoi on a beaucoup na pourquoi nyonso ya 2024 on a beaucoup na yo. Seigneur mimonisa telemisa biso nzambe tata na kombo na Yesu tomona monene na yo na poko alelo. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi de rois, le Seigneur, Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus. Oh, il est le roi de rois, Seigneur, Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus. Oh, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Azali nzambe unene akotika biso te akobosa na biso te ndeko nanga yango nde tokangama na 2024 tomona monene na nzambe yango nde telema sala nzambe lolenge nano osalela ye te ndeko nanga na mikro ya poko lelo ezali mosali na bino papa Philippe nazali awa ete poko nyonso tokutana soki nano sabone te ndeko nanga yango s'abonner, bo liker, bo partager, tout travailler ensemble dans le ministère de Konanga. Seigneur a le été d'abord servez-moi et na simande na ko pambola yo. Yango de Konanga ce que servir ensemble na ko bondela na ko partager na ba finance na yo et salon ça ensemble Zambe ako bossa na yo atamkete de Konanga. Yango de ya tosali l'ensemble biso nyonso t'invité pe batu susu afin que baya bon de la mingi pe ponanga de kolanga soki na no s'abonner na yo bo partager deko alléluia tango sali koya eloko liboso bo like bien aimé to ko si sa culte na biso testant sans que to tanga maloba na nzambe to ko tanga maloba na nzambe nasima to ko kota susu na prière ya combat avant était tokende kolala Yamonde zala après comme moment était toka maloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur to komi moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo liloba o sali o ezali komona na ezali komona te liloba o esala o nyonso o ezali na likolo pe na se liloba na bomo liloba na nguya. Il faut aimer la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur ce que otikali na ignorance yangonde ozali kosala ete munguna asala fête pete azolinga ete yonde umela na ignorance pete okoyeba identité na yote okoyeba ko attaquer yete okoyeba ko déstabiliser yete okoyeba ko détruire yete ndekolanga yangonde nazali koya ete tango nyonso pona exhorter yo que lamuka l'esprit na yo lamuka na christianisme na yo ete le christianisme ezalaka religion te ezali relation ya mutu na nzambe yango nde esengeli yo nde obongisa nanu malamu na nzambe de konanga
soki te oza na connexion te, soki oza na réseau te na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, okokende nulle part ete diable akoya avandeli yo, avandeli makambo na yo, avandeli bana na yo, avandeli famille na yo, okipaka kutu te. Spirituellement eza bongo, ezali ke mabe nyonso ezali kosalema na foyer na yo kutu wana, responsable nyonso ezali yo po ete oza chrétien ya alala pongi, chrétien moko ke réveillé te, chrétien moko ete oye na ndako na yo okuti salite me obongisaka te, eza ndenge wana. Yango bien-aimé dans le Seigneur, lamuka na prière, lamuka na kotanga maloba na nzambe, maloba na boma, maloba oyo esala nyonso tozali komona, na tozali komona te, sombaka Biblia na yo, Bible ya livre, somba livre wana ya Bible, Bible électronique te okoyekola te. Ya nazoloba boye, nazoganga nga nazosala oyo nga mosala, mais soki ke otosi yango te, okomi disciple te, ozoyekola te, ozoluka oyeba te, ya okotikala kaka bongo, okomona ke mutu akei atangi médecine te, afongoli cabinet ya ba médecin, mutu ayebi loi te, atangi droit na université te, omona keno afongoli cabinet ki akomi avocat po ete a défendre bato. Ndekolanga yekola ekola toye na pokwa lelo po ete toyekola lisusu. Ndekolanga toza na tango oyo ke tozolobela nano sur la prière. Nazali ko insister bosana eloko nyonso meko bosana prière ata mokete ko bosana Bible te ba mibale oyo batambulaka ensemble mariage wana ete ko kabula yango te ya liloba na nzambe na prière. Ete yonde okende kaka côté prière obosani parole ou bien côté parole obosani prière ya wana okosala eloko te. Simba mapasa oyo tambula na bango na vie chrétienne na yo okomona ete elonga ezali mepe po olonga malamu zala nano oyo nzambe yango de nazoloba ke bongisa nano na nzambe yango de okokoma makasi okokoma ba prière na yo ekozala efficace. Soki ke obongisi te na nzambe, soki nano yambi te Yesu na bombo ya yo pokwa lelo. Alléluia, il n'est pas encore tard, bien-aimé. Esaye motema na pokwa lelo loba ete Seigneur na pesio motema tozaka na cérémonie ata mokote tokendeke na balogite ezalaka te ke oyo ba initiation boye non ezalaka initiation ezalaka motema na yo wana ofungoli yango opesi que Seigneur soit contrôle ya motema na ngai. Seigneur, que ton règne vienne au régner kati na ngai esili le reste est comme que il faut okola spirituellement. Alors kina Josué que beaucoup oyo elongwa te na monoko na yo elingi koloba parole de Dieu evanda kati na motema na yo, parole de Dieu evanda na makanisi na yo, otambula ya parole de Dieu omanyola yango otambula na parole de Dieu éclairer yo ya na kotika yango te ke kolendisa yo ke poete okola titango komi disciple ngai pe na pambolami epai na nzambe na lingi ete osunga ngai pe te ngai pe naza posa ya bénédiction soki yo ozoyoka molakisi nazoteya ozoteya sikoyo esengeli ete bato bayoka boyoka bandeko na ngai somba Bible na yo tala na description okuta balien mpona kosomba Bible na ou bien somba yango na manière nyonso oyo moko olingi na manière nyonso oyo oyebi Bible yake eza na bagrand caractère eza na baverset parallèle ezali ke otangi na verset oyo batindi yo na baverset misusu otangi yango. Alléluia. Nazokanisa lisusu ete nasala ata cours biblique par correspondance ete nabanda kotangisa bino ke surtout mpona badebutant nazali koyekola yango ntan susu baane oyo ekoya ete nabanda kosala cours moko ke nazotinda baquestion ebele baverset ebele ke non il faut tanga yango baquestion il faut répondre yango nakosala yango ntan susu bambula oyo ekoya. Mais sans plus tarder na pokwa lelo toujours na thème moko lisusu très important, très capital et bien-aimé dans le Seigneur. Esalia, la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Hey, est-ce que vous allez wana? Est-ce que vous avez la Bible na yon de kolanga? Exhortation, na biso pokwa lelo. Esalia na mukana, Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse chapitre 12 verset 11.
La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parenthèse, ezakutu mukete ya munene poete avant tozonga na verset na biso du jour tozotanga na kaka Apocalypse oyo mais chapitre 1 verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Secret ya munene ezali balobi na ebandeli ya verset oyo Apocalypse chapitre 1 verset 3. Esengo apambolama mutu o azali kotanga maloba oyo. Bien-aimé, ozaka posa ke opambola. Soko ozaka posa opambola tangaka Apocalypse et soki Bible ndem te lobi ezanga ete lobi que heureux c'est lui qui lit. La lecture seulement. Livre ya Apocalypse ezaka nango da ba chapitre belete. Soko zonga ke vida ezali compliqué. Zuwa Apocalypse nyonso tanga kotanga ozotanga ozali opambolami e naba oyo pe bazoyoka ndenge pe nazote bino Apocalypse na pokwa lelo bosi opambolami déjà mais aussi kotikala kaka na kotanga na koyoka te mais ko garder ba makambo oyo komami na mukanda Apocalypse oyo makambo yango eza nini le temps est proche makambo yango de biso ba francophone ba traduisa que ezali Apocalypse mais ezaka nango Apocalypse te ezaka révélation. Seigneur a révélé makambo oyo ezali koya yango est-ce que otambola kape na idée wana que non un jour mokile ezali kosila un jour Seigneur azali koya makambo yango wana soki ke ezali kotambola na pensée wana que le temps est proche yango de okopambolama po ete objectif na biso nkati na Yesu ezali mabala te ezali mituka te ezali mamapangu te ezali ba bonheur te mais c'est la vie éternelle, c'est le royaume de cieux. Ce que ozotambola esprit na yo kaka efungwami kaka ke non ozomona kaka Jésus ozotala kaka le royaume de cieux ndekolanga ozali mutu moko opambolama yango nde Apocalypse so yokango na ba Mateya ke bazote yango ane oyo mobimba lakisa ngai Église nini o été Apocalypse na éviter ce que ezali mais ezali te pinza yango nde tozozonga na verset du jour. Ils l'ont vaincu. Apocalypse chapitre 12 verset 11 place tozali balonga kiye balonga anani na bitumba na place ke bitumba ezali ete balonga ki mais histoire ebandi na verset 1 que bitumba bimaki kuna na likolo bien aimé dans le Seigneur. Nasina yebisa bino de kolanga activer le mode combat spirituel, zala combattant, zala guerrier, zala guerrière, zala combattante. Ete mutuana abimisa bitumba na likolo yo kalisi yo akoki ko bundisa yo te pona bana na yo pona libala na yo pona santé na yo pona famille na yo tala bamba famille na bino mobimba na se mutu ya malonga azate mutu akotelema azati tala ndenga azosili la biso mabala nyonso ezali kosila mabala isili bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, ma balle est allée kosila, boka bonne comme belé, bah disons c'est belé, bien aimé, alléluia, bah guerre, kat no mukili, bien aimé pour la nuit, mutuana, était azali kobundi sabiso, mais pour ça na ezali était omié bate, pour ça na ezali était oyeba identité na yote, pour ça na ezali était oyeba oyozamba achakati na yote, Seigneur, soki ke ozala ensemble Saint-Esprit oya ko vanda katina yo. Hey, la Bible me dit que celui qui est en nous est plus puissant et plus fort que celui qui est dans le monde, celui qui est dans le monde de diable. Est-ce que mieux que toi tu es plus puissant que Satan? Alléluia. Yango nde alingaka oyeba identité wana te. Alingaka oyeba yango te. Bien aimé, balongaki pona tina ya makila pourquoi lelo na yeko yebisa mutu moko ete ya la victoire, il y a la puissance, il y a l'onction na makila na Yesu Kristo. Asopa ki makila na ye po ete biso tolonga. Yango de ayaki kobikisa biso kolongola biso na boumbu ete tozala biso esclave te lelo tokoma ba homme libre puissant
par la puissance de Christ, par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Abimisa bitumba kuna dikolo place tozotanga yonanga ndekolanga était abundisa. Il y a eu la guerre au ciel bitumba bimi ya yo kanjike yo mo sainteté na yo mukewa na yo kanjike yonde akobundisa yote. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La Bible me dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent les dragons. Alléluia. Et le dragon et ses anges combattirent. Osoka, et ça a coûté que soit il y a eu combat. Nazo ebisa yo tango nyonso activé. Et dit que les alités qui application ça quelque part et lingi koloba était esprit na yo et comment ya ba combattant ya que ma négativité nyonso zomona, ba anomalie nyonso zomona. Ay, ozo combattre yango mais pose à la makasi ya pose à la nanu ya nzambe olonga nanu na mitema mabe olonga nanu na pité olonga nanu na masumo tant que ozo umela na vie ya masumo spirituellement ozate diable kutu asekaka yo keta yo kutu oyo kutu makolele elenga oyo kutu yende mutu azobundisanga. Alléluia. Mais la Bible nous dit que mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. La Bible nous dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez, bondera, combattre pour la banana yo, combattre pour la mobile na yo, combattre pour la masse na yo, combattre pour la famille na yo, bon combattre pour la ministère, bon combattre pour la bon attends que tu as le temps de prier pour ce ministère, de prier pour la mukambi na biso papa Philippe. Yaya ko na zoe la motango nyonso ke bozalaka na ba prière égocentrique c'est que yo kaka bon. Alléluia, élargis tes prières. Oh, alléluia, nous avons cette puissance-là. Nous avons cette victoire-là. Namakila kolenis masia. Asopa makila yesu. Ezali ko ganga koleka. Makila ya Abel. Mais il fut précipité, le grand dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Lelo toujours benga ba démon wana. Bazaki ya nzambe, bazaki na gouvernement ya nzambe, mais balanda diable. Hango de kolanga totelema et to bundisa bango elonga ezali. Alléluia. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Yaya soko bundisi olongi salut et kokota na ndaku na yo et kokota na banana. Yaya akoki ko yaboye abeti binoni tu bambala nyonso e panzana wana babanda na amour babanda na makamalamu na diable ya vandela bango mis na bango bazomona diable te bazomona ke maso mabe mobale mabe ya mambale je suis là bola mukato longa tozana longa libala oke non mais pas amité ya tiko banda ko prier pour mobile na yo banda ko prier pour na bana na yo banda ko prier pour na moisi na yo ya Yangonde, mais sauver ma famille, sauve ta famille par ta prière. Alléluia. Et là, on a mboka ndenge, va rwande bazaliko ya wanatala lelo, ba yili Congo ba bandi ko mona na moko côté lango, et au côté lango, prière, ozo prier pour na mboka. Ya ko kanga ma prière na yote. Yangonde, zamba beta yo grand karapo na n'importe côté wazo lingake. Otal sa ba prière na yo, ozaka libale, lembi, ngaye, ozo mi mona kangai. Zamba sa posa ke otal sa ba kamindi tuana minene wana oyo zana ngozo miye bateke ozana ngwana lokola Gédéon amiye pikutu teke aza un vaillant héros na sama banga wana kudu yako banga azobanga ba mandia zokande azalaki makasi koleka ba mandia ya minduku na yo talisango na famille na yo talisango na mboka Congo talisango na ba voisin na yo talisango na ba camarade na yo talisango na mobali na yo talisango na bana na yo ya soki ke ozosala bongo Nzambe akosepela na yo lekolanga yango de tous aussi ça a été exhortation na biso ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu.
Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ. Oh, ngana yekola kisayo. Oh, de asopa. Bomo inaye. Apkaba bomo inaye pola yonanga. Pwete sanye. Liboso abando kitozate. Alléluia. Ça pèse son pouvoir. Luc chapitre 10 verset 19. Et il nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. De marcher. Nyataba nyoka nyuso. Basali bekat na bombo na yo. Bascorpion nyonso. Et puissance nyonso ya ténèbres. Et kobanga te kobanga. Ebele babanga kande bandoki. Nyatande kindoki. Nyatande. O nyonso. Balien nyonso. Oke. Ezali ko ya poete. Et connecté ndaku na yo na monde ya ténèbres. Brisaka yango. Yango de pouvoir. Elonga. Ko la persécution yango. Ya ndeki. Oh nyonso monde ya ténèbres bongiso wana. Bebisa yango. Brise yango. Na témoignage kaka izobi makana na munoko na yo wana. Yango na Bible yango mutuezo le bananga balonga ki pona makila, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage na yo, témoignage ka Yesu, tatola ka Yesu na ndako na yo, et tatola Yesu na baninga, tatola Yesu partout, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et dans le programme de Netosa nango, et dans la jeune, et dans la prière, kaba bomo na yo pona Yesu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout comme une souka, et nino koretenye na pokwa lelo ndekolanga, et nous avons la victoire. Victoire na kombo na Yesu na makaji na biso te yaya. Et invokaka le sang de Jésus partout dans ma chambre na yo. Et tango ligola, Seigneur na plongé pongi na makila Yesu. Bana na na plongé bana pongi bana na makila Yesu. Ndako oh na plongé na makila Yesu. Nous sommes colère na makila Yesu. To sopi makila Yesu na ba toilette, na ba chambre nyonso. O telemi o kaso na prière ya ko ganga makila Yesu. Na wode prière otokosili sana ngombula o yango ya makila Yesu. Belela kama makila na nyonso bisika nyonso maloba nyonso o monde ya ténèbres saluwa na to effacer yango na makila na Yesu. To tatole longa wezalikati na makila o telemi na tongo elonga makila na pokwa elonga makila na moye elonga makila na faire pongo la muki elonga makila Yesu ezana elonga au nom de Jésus. Yango délivrons le Seigneur ba secret au et tant que l'église réveille et banda yango de mutu ezalaki l'église ezalaki makasi ezalaki écoute ba groupe de prière ezalaki makasi ko le katala le kola ke bazangi ko la doctrine fondamentale ya makila ya doctrine chrétienne yango de zomona ke bakoma to koma ka ko força ka makambo to ka kuti na banzembo kuti haleluya. Toka kutu atala zembo kaka okoki kozwa kaka nzembo kaka moko kaka 30 minutes 40 minutes ya ko invoquer kaka makila na Yesu bien-aimé dans le Seigneur. Ata ngongo ezali malamu te mais yokanan elonga ezali na makila ma Yesu haleluya. Elonga ezali na makila ma esalongi satana elonga ezali solo na makila na Yesu haleluya. Elonga ezali na makila ma esalongi bandoki elonga ezali solo na makila ma Yesu haleluya. Elonga ezali solo na makila na Yesu. Kabatu ya batana biso bayebi banzembo ebunga ezalaka kaka nzembo wana ozali ko tatola elonga ya makila yango de l'église basali na nzambe bazalaki makasi mingi koleka. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tokomisi nzambe pona malobo toyoki na pokwa lelo pona exhortation otoyoki na pokwa lelo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tokomisi nzambe dans olingi ete biso toyeba e tozalaki na kati ya mokili toyebaka nzambe te. Alléluia. Asopa makila na ye pona yo na ngai tozokumisa ye. Merci Seigneur pona œuvre ya croix kuna onyataki mutu ya satana. Alléluia. Kuna olongaki. Alléluia. Na pamboli yo Seigneur eleve kombo na yo na pokwa lelo
Ola evre ya kwa pona makila osopaki yangone makila oyo yangone mutu epesinga liberté yangone makila oyo mutu epesinga pouvoir. Il y a le pouvoir, il y a la victoire. Et dans le sang de Jésus-Christ, yangone to commissaire, to commissaire, peut-être ah le bélisso, n'importe quoi le lot. Est-ce que tu es là? Oh la la té, les konanga kola la té. Yangone bien-aimé, dans le Seigneur, to badi ko tatola, helonga. N'ayons ce monde à ténèbres, bon ici contre Bongo Nayo, contre Bananayo, contre ministère Nayo, contre vie de prière Nayo. Monde à ténèbres, bon ici et yo, yeba makambazambe te, yeba kutuko prier te, sentir kutu la joie là, sentir rage à prière te, wanande, banchor ya famille, ba vandela na mutu, ba levi que soki a yebi kaka. Dingue ba bonde la kasoka miyebi oyazali yaya dans le Seigneur akosa la biso babe au nom de Jésus dékolanga la muka on dit kota tous les longs comme malheur ne nous arrive Seigneur. Alléluia, malheur et comme la banane en haïté et comme la famille en haïté papa razota tous les longs Bible et lobinanga ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia, du sang de l'agneau de Dieu. Alléluia, makila na Yesu bandako sopa makila nandako na yo. Au nom de Jésus, Père, na sopi makila nandako na ba chambre nyonso. Alléluia, na ba pareil nyonso na zo sale la musala na yo. Makila na Yesu, na ba chambre bele la makila, na toilette basala tansusu basala yo. Antenne ya monde ya ténèbres na toilette na yo sopa makila tansusu na cave na yo. Sopa makila partout dans ma chambre nyonso, toujours sopa makila. Au nom suprême de Jésus, sopa makila, makila, elonga, makila, elonga. Au nom puissant de Jésus, makila, makila, na Yesu Christo, bede la makila. Likolo ya programme nyonso monde ya ténèbres, na tatole longa, na nozambo longi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur asa longa. Apesi biso elonga oyo balonga tiko na tina ya témoignage tiko nini ozo témoigner na munoko na yo banda ko tatulete na kindo kunyo sa famille bakolonga ngai te bakolonga bana na ngai te au nom de Jésus-Christ yaya tozo bondela il faut te yekola ko bondela to banda ko bondela ete par la victoire qui est dans le sang de Jésus vina ngai esala kaka volonté ya Nzambe batunsusu bazali ya Nzambe libala wana volonté ya diable musala wana volonté ya diable Viozo menewana volonté à diable. On ne peut pas servir de maître. Bandakobo était par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Naboy volonté ya kanzakat nabomo nanga volonté à diable. Naboy yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Na finance na tatole longa yes masia tozo tatola tozo sakola. Balobi ke témoignage munoko na yo ana témoigner Yesu et témoigner makila iganga makila yango de to akala ba prière ya ko lembate au nom puissant de Jésus. Tatole longa. Elonga na pokwa lelo. Alléluia, na nyonso au monde bando ki basangani basali nini contre bomo nanga contre bana nanga. Azo tatole longa. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Atatole longa, nakombo na Yesu, kombo mnene. Alléluia, papa, comme malheur nous arrive. Ngai na peuple oyo pesi ngai Seigneur notre Dieu. Tozobela makila Yesu zinga biso. Seigneur protège-nous au Père. Alléluia, papa. Alléluia, makila na Yesu to esele bandako na biso, esele vie na biso, esele babiloko na biso, esele misolo na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, puissance ya makila. Puissance ya makila na libota na ngai papa, libota na ngai na zingi yango na makila Yesu. Alléluia. Zinga libota na yo na makila Yesu ete monde ya ténèbres, bamona bango te, bamona biso te. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Yaya ndekonanga peut te plier na yo et dans la efficace. Zala mutu oke otambula na kobanga ensemble l'obéissance à la parole de Dieu et que pesa yo ke ba prière na yo et la moto au nom de Jésus. Pas de connexion nanda ko da tozo kata ba signe ba lien nyonso la biso na ma famille. La Bible nous dit que sa parole est comme un marteau qui brise le roc tozo joie.
na ilonga o nzambe apesi biso tozozwa parole ya nzambe oya marteau na yo papa, pas de connexion ya vie na ngai na monde ya ténèbres, pas de connexion na bana na ngai na monde ya ténèbres, non papa, na boyi au nom de Jésus. Alléluia. Point de contact nyonso nakati ya bana na ngai na briser yango, point de contact nyonso nakati ya ndako na ngai na vie na ngai mobimba na briser yango, na ministère na briser na peuple papa, délivre-nous Seigneur. Il est écrit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, affranchis-nous. Alléluia. Monde à ténèbres, mon avis sauté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a la puissance, il y a la victoire dans le sang de Jésus. Il y a la puissance. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, puissance wana et la tabiso papa na pourquoi aller le makila wana échanger quand makila moko wana yango Seigneur notre Dieu et accompagner moko na moko kati na biso papa et longa la victoire sur le démon, sur Satan, sur toute la puissance des ténèbres. Alors bakina bango et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Alléluia. Seigneur c'est contact yango nde ba prière ya boy kozala ya ko vanda te banda ko tombla ndakwa banda ko nyata puissance nyonso ezali ko ya po ete esimba yo po ete esimba bana na yo po ete esimba mobali na yo puissance wana nyata yango. Alléluia. Puissance nyonso ezali ko esimba mwasi na yo nyata. Seigneur a certes service déjà pouvoir. Alléluia. Miyeba que non, tu es plus puissant que le diable. Peut-être dans Jean chapitre 4 verset 4, le dit que c'est lui qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous est plus puissant, est plus fort que le diable. Alléluia. Décolanga tobanga na biso pamba ko banga te yangonde témoignage ya prière, témoignage ya ko gangela bangoko ya ke obo ya nyonso o mongula imposa yo au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nyata puissance nyonso ya ténèbres, nyata maladie, nyata akozanga, nyata kotula, nyata nyonso, nyata célibat. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, nyata stérilité wana. Alléluia, que combat na ute pa ino zombe te pete Seigneur le big ete. Si former complot ane ute pa ino zombe te pour complot nyonso contre bomo nanga nyata yango na pourquoi lelo complot nyonso. Alléluia, contre le ministère, contre le peuple, papa. Alléluia, na brisé yango, ayati yango. Bien-aimé, pendant temps, c'est totiki. Kobandi kotika butu na biso na boko na nzambe yango totiki butu na yonde konanga ndaku na ngai papa makila partout. Alléluia, butu ya lelo. Alléluia, nzambe tata profond sommeil na ngai na plonge yango na makila na Yesu nyonso yanga ndaku na ngai nyonso tanga yanga. Alléluia, peuple bondela bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes même plus que vainqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur par le sang de Jésus Makila. Surtout Yomutoza na phénomène ya femme et mari de nuit. Bandako tremper pongida na makila na Yesu bandako tremper mbetu na makila na Yesu partout ndaku na yo. Avant que de kola na ce koza na phénomène wana ke butu mona kabablo moko ya malamu te ndaku na yo ganga makila. Jouer la moitié de 20-30 minutes, il y a Yomoko, la makila. Soko yebi nzembo wana biso basakala ndeto yebon obandi kotatu lango elonga ezali na makila na Yesu elonga na ndako elonga metala mukande zate na ndako papa na zwa mukanda elonga na mboka otala banda na kota na ndako makambo etambola malamu te tatulaka elonga butu ya lelo papa sécuriser ba demeure na biso batte la bana na biso batte la famille na biso. Est-ce que tu rebond de la terre pour le Congo? Zambe totiki Congo na maboko na yo. Ah Seigneur bayine Congo bazaye belé. Zambe tata. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus totatele longa. Noko zamboka saka bela mboka wana. Elonga likolo ba nyonso zali ko bundisa mboka wana. Balonga te. Bazoma bela ta centimètre moko te kende. Au nom puissant de Jésus. Oh, tatole longa, qui mène à yon sambe na ba santo nyonso, et trop bon de la paix pour na ba chrétien nyonso, butu papa, ba frères et sœurs dans le monde, ba écoute ko bon de la madame te papa, protéger bango, le lengo ko protéger biso papa, le bel biso. Alléluia, zambe tola la te le kola ba pagan,
Annonce-nous des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Oh, yo, zite, mbula, oh, mobimba. Ata quelques jours, oh, etikale, po, eteto, si, sambula, nkolo, ako, kisila, yo, yango, ndekolanga. Alléluia, yango, de, kobangate, ndekolanga, kobangate, ya. La victoire est là dans le sang de Jésus. Namakila, na Yesu, papa, moko na moko, Seigneur, koisila, oh, Seigneur, ezangie. Qu'il tourne le regard vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Ma prière na union sur Salimbula Omobimba. Zamba a exaucé yo. Au nom puissant de Jésus. Zamba yo kelo mawa. Au nom de Jésus. Bika na maladi wana. Yekolanga. Bala na kombo na Yesu. Alléluia. Tout la wane koya na kombo na Yesu. Alléluia. Bota na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Gloire et ensemble, faveur et ensemble, zali kolona yo. Na kombo na Yesu. Merci papa pour la grâce au accordé biso sous na pourquoi était biso to bele malibo sonario. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Elonga ejali namakila na Yesu haleluya. Elonga ejali solo namakila na elonga ejali solo. Elonga ejali solo namakila ma Yesu haleluya. Elonga ejali solo namakila ma Yesu. Témoignage yango yango tango zote tozo témoigner Christ bongo monde ya ténèbres diable ya lembi et bimaka na onction et bimaka na puissance atako tangi kombo nango te zoye makara bongo ke elonga ezali na kati ya makila ya Yesu. Lamuki na tongo elonga na kati ya ndako elonga na vie nanga na Europe oyo na zota elonga ya makila ya Yesu. Yaya après te va zola chabisote le lenga ya ko prier mais yaka ao to yekola to zo yekola nyonso to za no temps ya ko yekola la prière yango de na teleminanu na ba maka mibale o la parole de Dieu et la prière soki na moni ete obokoki yango nde to ko avancer na ba sujet mosusu tanto comme on a bien aimé to comme na suka mais tango zali koya ndekolanga pona kosunga musala oyo. Pona kosunga musala oyo ndekolanga eloko ya liboso tango ozali koya like nano surtout bino boze ebele ke bo sabonate ezali malamu ata mokete ndekolanga pe na section ya commentaire bien aimé yango nde moto ezali très important ata bozo kopesa mbongo te mais pona kosunga ete YouTube abanda kotinda abanda kotinda ba vidéo na batunsu na surtout côté ya commentaire wana yango nde mutu ezaka sensible pona algorithme ya YouTube eza nango mutu te ezali nango algorithme eza nango ba machine yango tango azali ko sentir ke bino bozokoma bozosala bongo azomana ke ezali ko intéresser mais boko sala commentaire te na commentaire ezosenga yo makambo ebele te komata alléluia komata amen. Ata ba symbole moko wana ezalaka wana okomi ata ba symbole wana ezali très très important pour ete musala oyo ekende liboso tant que ozali ko contribuer te na misolo na yo ozoko contribuer te na algorithme bien aimé Seigneur azali komona akosala elo moko te ona yo dekonanga yango nde tozali koya po ete tomona loboko na Nzambe elonge epesa na biso yango nde soki nano s'abonner te s'abonner na yo bo partageaka bo partager, bo liker, bo commenter. Commentaire ezali très très important. O ezali na gauche na yo na ya vidéo na yo ezali place ba comment que commentaire wana pona ya algorithme ya YouTube kuna nde ezali très important po ezola chaque bato balandi o ya en direct ezomona ke mo bato mususu ba yena elelo lo ba monani te mais o wana ezola chaque ba o ba fidèle bangonde bato bazaka côté wana bo salango pona lokumu na Nzambe programme sous échanger ezali ndenge to bondelaka pona tina Congo na lundi na 23h j'ai commis samedi na 18h yona no yate
yaka ete tobondela ete nzambe asunga mboka wana. Na se awa na description okokuta ba coordonnées na biso, ba coordonnées bancaire pe ezali, na coordonnées ya PayPal ezali, pendenge pe tokomi boye en direct pe okokotinda offrande na yo, action de grâce na yo, soutien na yo kaka na fe wana. Soki oza na telefone na droite na yo na chat wana okomona symbole wana ya dollar, soki oactive yango oclique likolo nango okomona balobi ke batandisi yo bamontant oponi montant oyo omoni otindi yango en direct kaka ndenge tosombaka biloko en ligne wana ezali très facile ndeko nanga. Oyo baza na ordinateur na se ya chat na yo wana yango nde okomona symbole wana. Tant tokomi wana tokutani susu mukolo alobi dans une autre prière puissante du soir liboso ya kokende kolala au nom puissant de Jésus. Butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.